Alors,
mabe. Non, vérité est ici que ça qui belle lukuta. Présence na biso za boye biso ye etumave patriotique et ko ba pena su. Yo ko sepela kana mboka. Ba tukaka 20 nde ba botole biso mo. Minako, Koko Nyangi, Vitakwira. Soki 50 personnes. Mais pour appeler les populations belé ba nyoko maka. Tolobi te ko ba etumba na ye, to pese maboko to ko mati tilasu. Nous pour n'aller pas les blagues Kabila, les autres maisons je suis mabe ya Kabila pas moi. Le balayer quand même ensemble. Et yo ko tuna ngamu tuna d'abord, yo zema mabe Kabila na nzoto na yo koza elenge. Biso to fande biso nyonso mboke tonda kita ye tonda bonya tozana diamant or cobalt nyonso 90% ba jeunes au chômage yo ko sepena elikambo muko na kokunda muko na vie normale asia gagna vie il a tout akobunda pona bilenge bakomata bato nyonso to pesa niye maboko tolonga victoire mboka na biso to profiter na makambo nyonso Denis les salbai balia ki mbongo Afrika bakabola ki on kadam na bureau ya mutu ngaza mundele na za mutu mwindu te so yo kola karona yo kola karo italinga. Beaucoup fidèles internautes, bonjour, bonsoir à très chers internautes de cette chaîne Chati la Star TV ainsi que Terre Nouvelle TV avec votre homme, le serviteur Moïse de la presse congolaise. Je suis là devant vous. Je suis ici dans la centre pénitentiaire de Makala. Centre de Makala, centre de rééducation. Monsieur Wapi, moi Namboka, évêque Pascal Mukuna Azalaki na Kati Awa. Oyo akangama ki mikolele ki to yebi na bino. Ndenge makambo esalamaki. Donc lelo yo ba imoka batoni meke batoni ebele pona koyamba ya bango mosali na Nzambe ya bango papa bango tomba na renaissance pe baya koyamba ya bango pe président la bango ya renaissance. Donc je tiens à remercier celui qui est dans la caméra, Joël Djogo. Merci na yo pona ba image kitoko zo pesa biso. Merci na batu nyonso surtout oyo pena ba assister biso. Merci à toi Chati la Star TV. Merci na ba partenaire de la chaîne oyo. Merci na bino surtout. Donc ensemble avec vous, tout découvrir qu'est-ce qui va se passer et puis tout en assima. On y va.
Koyemba, Boni Boni Bakoloba, Boni Boni Bakoyemba, Boni Boni Bakosepela. Merci, c'est Viva Kandolo, le chien de Lyon. Merci beaucoup, je suis là, on m'appelle Moïse de la presse congolaise, autrement appelé Garçon Zambala, bon comprendre le moko, tout en pleine commune, il y a Selemba Okumbu, est-ce qu'il y a bon aussi à centre pénitentiaire Makala, est-ce qu'il y a bon que l'acceptation de libération et moi mboka avec Pascal Mukuna, oyo azali condamné, oyo akosa ke boloko, lelo Nzambe a défendre pour nakana et tout moni ba bandeko ya renaissance baye belawa to moni bandeko ya église baye belawa bandeko baze belawa naza bona papa nanga papa bonjour longola kashine papa to moni yo awa oye koyamba l'évêque Pascal Mukuna to koyeba est-ce que maman na biso oyo azape moko église na bino oyo asala kana papa na kota kasho bolimbisié ouais papa azali mosali ya Nzambe alobi tozali bana ya Nzambe tolimbisi ye tozali na ye problème te mais problème na ye ezaka na Nzambe problème ezala Nzambe mais c'est comme si affaire ango ezala moi ekoti moi makambo politique na kati bon malgré ekoti makambo politique na kati mais biso tozali na problème na ser na biso ya église lolenge alobelaki pasteur ki aviolaki ye ezalaki bongo te ezalaki lukuta puisque ba violé te soki ba violaki ye est-ce que yo ba ko violé 4 fois mbala liboso tamba violé yo ko loba te ke mutu wana za na esprit mabe lelo lokola a violé nga lelo lobi tanga obenga nga na kende le susu te po a violé nga te le susu ko ki mate po na nini donc monique Nzamba zaka Nzambe excuse Nzamba zaka Nzambe donc alobeli mutu na ye omoni abimi lelo tozana esengo makasi. Merci beaucoup. Bozana Sengo Makasi. Il y a au moins la libération. Papa Nabiso évêque Pascal Mukuna. Merci beaucoup Ndeko. Fibo na Fibo toujours. Oui, bonjour. Fibo na Fibo toujours. Ah, bonjour. Bon, premièrement, nous peut Nzambe merci. Nzambe a cause arrêté. Je remercie le chef de l'État. Chef de l'État sous Papa Félix, Antoine Tshisekedi, Nzamba Pamboulaye. Voilà. Tout ça m'a reconnu ça, biso na Fibo. Tout ça m'a reconnu de pesi Nzambe merci ne père Abimi. Papa Obi Tolimbisana, Alimbisi, Mami Chibo là un problème na été. Voilà. Mais malgré banini mais biso to pesi Nzambe merci pour azamoko quand biso aza papa aza en charge. Nzamba oki mawa, atali aza en charge. Yaba nebele. Aza papa oyo aza mosala Nzamba solo. Nous pesi Nzambe merci. Nzambe ebanaka lelo ke ebanaka Merci beaucoup. Merci beaucoup maître. Merci Nazali maître sécurité à base Vatican. Il y a Renaissance du Congo et pas papa évêque na ACK. Na pesi Nzambe merci pour toi chrétien. Nzambe abi quand solo mabe, quand solo mabe te. Ya ça papa évêque mabe. Papa évêque a dimbisié. Puis peut te dimbisié. Mais mabe la bango était bango. Na bata FCC. Na ye Kabila, Joseph, na FCC. C'est bien vous avez la problème. Vous avez la problème na président Kabila, vous avez la problème na Mami Chibola. Tout ça problème na Kabila. Joseph Kabila, tout ça problème na Mami Chibola. Pour bango de ba corrompre Chibola. Alors ba busuba de faire camp pour papa évêque. Ba financer ba mbongo na bango ba FCC. Président Joseph Azam de FCC.
bambongo soki eza ye te bato na ye environ na ye ye naza leader na bango yango kombo na ye eza kosambwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, tous les sengo pour Tobimisi, papa na biso évêque. Premièrement, de PC, merci Nanzambe. Tolobaki, pena tondimi ke ya solo ke non. Président de Zui Asika, papa Félix Antoine Kisekedi. Ya so de Monique ya solo, mi be ko pelezo sala manamboka na biso. Pona nini, papa na biso mukuna bakanga kiye na makambo lukuta. Bato nyonso batelemela kiye, mais lelo peut Monique ya solo, mboka na biso eza pena acquis des droits. Tondimi on est à solo papa na biso azobima. Merci na Nzambe, merci na président ya mboka Félix Kisekedi na makambo yo sala to sepeli ndongo bimiseli biso papa na biso abima azala libanda pe mande mnoso pe makabatika ye kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joko. Toujours continuer total en notre canne total Musamiko Nabiso. Rachel Chikanji te sali. Donc, neka ezala rango. Tout le monde Nabiso ya ACK toujours voir ça Musala bango. Donc, maintenant ça va moto bazawa. Oh, tu me sens bien bango. Bano so wewa. Ya mote. Mote papa. Tout le monde bino voye pene belé mobiliser parce que bino vous en raté par-ci par-là parce que tout le monde est mamuté sanga. Faut zala. Le papa la biso avec Pascal Mukuna aye obima. Bino bano ba wewa boye bisa biso nanu ba impression na bino zani to sana esongo mingi komona papa na biso gogo na biso yaya na biso pasteur na biso azobima libanda o bakanga ki illégalement makambo na tungisaki biso mingi soko kuti ba rebele masolo zobeta makama masolo tozo débat tozalaki ba analyste te to komba analyste pona likambo oyo ezo tozo tuneme mutoke ko déposer plainte. Après, bah, monter les gambo, bah, gagner le même jour. Sans preuve, sans quoi. Tous les gens même de Kochubola. Na ba média les kaka. Bah, propos, ils ont tenir, ils ont correspondre. Ils ont tenir différents propos. Les lois lobby boy, les lois lobby boy. Azalaki na Israël Mutombo. Na émission na ye, alors baki makamu mususu. Tant que papa Molière, alors baki makamu mususu. Tous les gens qui si manaye le rôle Molière, alors baki peut-être il y a même noir derrière cette femme. Tosengi ke papa koli misaye za baza bato nzambe bakoli misaye masumu na ende kufuta ye moko te tozana esengo toko ya papa azobima tokene na église tokene ndako ke tosala cortège ensemble na bino tina église to mona ndenge ambese le kakuna. Oui tokozanga te tosenga carburate tosenga kambongo te volonté na biso. Merci beaucoup ce cameraman Joël cortège na ngo osane cortège na ndeko toko matui place total ndenge ambese za biso kuna na ACK. Merci beaucoup to tsope miko bande ko mususu o bazolo baloba to moni bande ko ba wewe baza ebele na pas attendre la moto pour ça la bien. Ouais merci beaucoup papa. Impression les années lelo avec Pascal Mukuna zo bima oyo asali 3 mois la prison na centre pénitentiaire ya Makala. Bon ngai esengo munene nazana ngo parce que toyebike omoni lukuta eyaka na ascenseur mais vérité eyaka na escalier nayebaki kaka lukuta ezalaki na ascenseur ekembangu ekomi mais vérité eyaka nde na escalier malembe tina kokoma yango lelo biso tobando eyaka na escalier lelo tokomi nayebaki eza babiloko moko baformole biloko bafonda ya lukuta po batrope opinion mobimba bazala na confiance na évêque pastoral Mukuna te mais nazana esengo makasi po nyonso oyo esalemi wana tozata kuna te biso tozo continuer na komba na biso na plainte na biso oyo eza na cour constitutionnelle po Kabila faut asamba na mabe nyonso asala biso ba congolais pendant 18 ans. Kabila faut asamba na bino ba congolais par rapport à maman oyo mais c'est comme si maman on est en sait que non évêque Pascal Mukuna à côté de la prison non. Merci évêque Mukuna koteli mutute aza peuple congolais lokola biso. Aza congolais amona minyoko nyonso makamoso abe biso tomona na Congo. Eza lokola ngai naza na possibilité ko koma kuna te. Biso nyonso ba congolais toza sima ye. Toza appuyer ye pona combat wana parce que nous appuyons ça. Soki toza la sima ye te lingo mona biso awa te. Lelo nde na alo baboye Congo mobimba. Tous les provinces lelo nde na yo baboye bazana sima évêque Mukuna pona komba oyo azobunda eza pona intérêt na bana na yete ya église te ya FC Renaissance te mais eza komba ya peuple congolais oyo baboma oyo batortura oyo bakunda ba force commune oyo bazokufa na este oyo bazokufa ana
Kinshasa nde combat oyo tozo appuyer ti bokolo tokolonga combat na yebike la victoire est certaine. Merci beaucoup, la victoire est certaine. Yaya Yoko Baksango Baksanini. Bon, Tokolo Baraka, merci à papa Félix qui se dit d'amener à comprendre que Moukou Naza Innocent d'Abimisi. Donc, il y a un peu de ébélité. Quand on a na on est Toloba, Nzamba Osungaka, Nanyosu et Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moni. Tomoni Milimo, joueur ya FC Renaissance. Oyo Azali Pena, moi, la mort et papa avec Pascal Moukouna. Il est pas à tourner, micro. Il a été combattu. Depuis lors, l'assistant de l'équipe du FC Renaissance. On l'a accusé injustement en utilisant Mami Tibola par Jamri Kassamba et Sadjar. Et vous le savez tous, actuellement, je tiens à vous le dire, que chers compatriotes, c'est sa sortie, nous sommes devant la prison centrale de Makala, appelée Separka. Nous sommes venus accueillir sa sortie avec toutes les séries des ACK, les mamans qui sont là, et les différents supporters à part du FC Renaissance. Nous avons aussi des clubs qui sont là pour continuer sa lutte pour l'éveil patriotique. Voilà. Camion ya mwana ya pembe. Camion ya pembe anaweza kota kuna kuuza ya mwana.
talia na bakar. Écoute, comment il est faire 7 donc banda tokomaka ba 8h 10 siko 17h ebanda osangaka mutu moko po bima totaja cortège basoda obamema mukuna bangwana baada na porte babonga déjà basoda nyonso bangwana na voiture na bango badelaka porte oyo monene oyo efuwa en direct
Essa é uma